Bote na balandinyo sia tokomi wapi na ebisaki bino boyebaki déjà na annonçaki kenon soko ke na limité au goût d'apenda ko ki vide nde balobaka kenon esika bato bazalaki bato soki baza insulté et bana rapport au goût à makele ya bandeke. Mais je pense que non na marche catholique tant on a commis na ngaliema na monaki penda lupango o eza bien décoré na moni ba effigie à force du progrès na moni ba drapeau ya UDPS. C'est là où on a lobaki que non esengeli na kota na kati na eba. Tant on a commis awa na kati na kuti Atibali. Atibali o aza moninga o ngai na ebi malamu o to bundi na etumba. C'est là où na ebi sakabatwa eza bien ko sala conseiller chef de l'État. Mais pouvoir à IDPS, eza pouvoir o jeunesse ba kufi ebele, eza la basi, eza la mibali, eza pouvoir o yaki kadote. Na ebi sakabatu. IDPS ya ba Liaou, IDPS ya ba Kibasa, ngai na yebi yango te. Mais IDPS ya 2006 jusqu'à 2018, eza IDPS au biso, to mouye mayo, au biso, to meli masanga te, au biso, to ndimi kotika nyonso, to bunda, to komape histoire na mboka oyo. Ndena yebi sarabatu. Lelo se retrouver, oh se retrouver. Mais est-ce que vous avez une image à combat? Parce que Atibali oyo aza moninga malamu ba o nyoso balingi ye awa nde bato banayi ko pelisa moto na limete nde bato banayi ko zoba masasi na limete nde bato banayi ko zoba gaz na limete lelo epenge Fofana ce n'est pas dit que na lati boyi to na telemi boyi naza na image ya komba nde na kosenga na mona mboka Fordi est-ce que ko nga ba image parce que ngai ba memanga na limete hein? Bao angai bandeko angai ya komba o bayebi omoni biso ba kombata to bena na ba kombote to yebana kana ba bilongi soki na talibo na yebi keno o major elongo na yebi yango na komba na yebi la 19 na yebi jeudi saint retour ya président Félix et Addis Abeba o alobaka mambo etali ba passeport est-ce que yo zalaka tango akeko zo penda carte d'électeur na e na nchili na bosomi est-ce que yo zalaka jour ya congrès oye comment que notre sala congrès vote à loboko biso be penge Fofana de telemi ba major ba telemi Atibali oyo après élection FCC cash Atibali a telemati yango komona ba photo na e nzoto ya mutu comme son ndo Julie Cheti ozimbeli atangulu atataba bakopesa même ata papola ngo okokate okomona lolenge bana bato batanga makila bana basi bazoka kaka na ba policier oyo o général Kasongo commandant ville lelo président Félix au pouvoir général Kasongo commandant ville yango na lobaki keno esengeli ngai na ya awa natalisa force du progrès otoyeba bakolo histoire bato baza ba chargé à discipline na parti IDPS force du progrès a komisaka cadre à parti moninga te force du progrès a komisaka secrétaire général moninga te parce qu'il a chargé à discipline yo muto ozo kamba parti mabe et sengai du progrès ba telemela yo bala musayo c'est ça qui se kediste na ko kamwa comment na lo force du progrès ba komi ko manipuler bango yango tiré dans sala UDPS à sala ba parlementaire debout à sala force du progrès c'est un mouvement informel na kati ya parti UDPS secrétaire général ya UDPS a kamaka force du progrès ti yango baza na indépendance nyonso yango na bayi keno lelo vendredi esengeli tokoma na ngaliema na mona mboka bazola ngai naza kombata na ye na communication na bino naza journaliste engagé mais na musala oyo bao baza awa nde bamemanga na mapika nde place na sala bokeseni na bino image na ngai elobaka mais yo lelo oyo eza pouvoir ya makila yango bokomona image ebele bafoto ebele ya jeunesse oyo lolenge bamatraita bango même ata olingi mwasi ozobaka no bino bokozela trop lelo IDPS au pouvoir naoki kondima te ke bajene oyo bazala manipule bajene na diproge basakana na bango po bato bazwi pouvoir bango ye chance quand même que non
Mon mboka Silvano Kasongo a toujours commandant ville. Mais à Yebi, élection 2018, même dépôt la candidature à président Félix, Batobazoka. Mais le président Félix a commis Moutoumalaam. Toboïté, pas un président. Mais c'est que tu as une histoire. Tu as bien appelé Nyamanana Kombo Nango. Yango epenge Fofana na eko visiter Lupango. Force du progrès na kati yangaliem. Télévision et radio te nazo kota na kati na découvrir est-ce que ça atiba la onga na yebi to eza été biso na biso to yebani moto wa lokaka je passe carbo sans la moninga na yendo kiti tozala toujours batu ya makolo mwana mboka sentiment nini oza nango tango na moni yo na raisonner combat auto sala na yejour en marche catholique na moni force du progrès awa na lobby il faut na yeba comment du progrès c'est salé na ngaliema pe na ye na kutio awa oiko se présenter d'abord vraiment de Kofofana ozala kaka ngape na tuna mutu ozala kaka na sepeli pourquoi ya kopé son merci pour na bitumba oyo ndeko Fofana otikaka biso te tozalaka toujours na yo po ye desengo nazana yango te nazala nesengo te nazali mwana mboka te naza rwandais te tango tobuna bitumba bike no bino bokozela trop même ba momi devoir mona mobali za kolinga mwasi c'est ça ko la étape ya fiancé pe ko na ndako baloba ke no ide pesa bokozela trop nalobaka pouvoir eza pouvoir makila pouvoir eza pouvoir ba jeune ba kufi pouvoir eza pouvoir to ba koti ba boloko mais tango ozomona moto aza conseiller moto aza député moto aza ministre o li a servir mboka bazo sakana tango na moni yo nazo raisonner une année Etienne Tshisekedi ebembe na poto toye marche notre dame de Lingwala on était milliers et c'est le président Félix qui était na Soineuf ba beti biso gaz et pas Silvano Kasongo lelo okolobanini vraiment mwana mboka Fofana nazo sepela po na loba boye aobi quelle que soit la longueur de la nuit la lumière paraîtra toujours au moins ni tongo ndenge tani tonyo kwami to souffrir mais total la ko wana lisusu te biso tozo avancer liboso pourquoi tozali force du progrès eza créé na papa Tshisekedi ye moko lelo tozomona mwana mboka ngandu Kennedy alliance antibale ngana na bakisele lisusu sende ya bambinjo bato ba explication wana te batu na ngai na ko expliquer bango sende ya bambinjo esa elobi nini eza na mbido moko pa na biso ezalaka na basende napena ebiango soki esangani moyo simba bango ezate yango antibali kombonga na pesa ye pona nini lit oyo tobundi oyo tozana yango ti lelo tozo continuer tozana kati ya pouvoir mais na kati ya pouvoir na biso jamais tokosede monguna kote yango mokonja mboka baku jeune ya dipoge ako trahir te ako sala ba bêtise te jamais du tout okomona un jeune propre ya IDPS ya 100 ya du progrès oya botama na makila ya bitumba ya ba cicatrice ndeko Fofana na ligi ko biso na 2011 c'est souvenir ngana to kima tango papa Tshisekedi aye mokongo ndoku B50 okanisi na 7e rue kanisa yango oso comprendre oya yebi na lingi bato ba kanisa lelo Fofana tango zolba na mona te na ke oleki boyo kimi babotoli yo kamera kanisa yango ozomona naza na fier pona kozala na mokonji ya mboka lokola Faci pona kozala na mokonji ya mboka lokola bakundulu bafita ntaka bakina mpelongo lumba ito kunu mole ngondo feta ntolo kombo na Faci beton pona nini mwana mboka Faci aza na susi ya mboka aza na susi ya ba Congolais oyo papa Tshisekedi alobaka bolingo ya Congo na ba Congolais yango tomoni lelo epana bakundulu bafita ntaka Faci beton. Merci tokotana na kati
Merci, Tobandeli. Force et hypocrite vivant. Force et hypocrite vivant. Force et hypocrite vivant. Déboulement, Fatibeto, Siona, Biki Rouge, Binéatre, c'est le coup du Bende. 2022, il y a direction générale, la force du progrès, Oyezali dirigé dans notre président, Ngandou, Kennedy Alias. Avec beaucoup de respect, nous continuerons à vous amener ici au Rwanda. Il y a solo Bango Bazali charge, il y a jeunesse congolaise. Ça va aider? Voilà, parce que force du progrès Zali, état d'esprit, ça va aider? Merci Canton, Yewanande à bénir Naï vraiment, à passer Naï courage et Sengeli pour nous comme à l'élo na niveau ya direction générale. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, nous avons constaté l'entrée à président des fonds de séance. Réunion d'Abissam Mokololelo, qui est directement représenté programme. Entre 10 points. Premier point, Ezali Prelude. La Prelude, Ezali a 3 points. Animation, prière et hymne du parti. Ils ont déjà vidé. Et le deuxième point, Ezali info du pays. Et vous allez présenter dans le conseil en matière politique, le conseiller Étienne. Et troisième point, Ezali info du parti, où vous allez présenter dans 2 personnes. Première, le cordon principal pendant 5 minutes. Et deuxième, le conseiller de sécurité Tobé pendant 3 minutes. Et quatrième point, vous allez un message du chef, le président Antibal. Et cinquième point, vous allez un divers. Dans divers, vous allez 3 points de retraité. Oui, vous allez exploiter dans le secrétariat général Nabiso. Premier point, ils allaient communiquer. Deuxième point, ils allaient message du secrétariat. Et troisième point, ils allaient présentation de sites. Les lots, Tokoye Baba site, Oyo Baza conforme. Ndenge Tolobaki, force du poké, ils allaient état d'esprit. Ça va été? Oui. Yangoana et l'attaque Ngaï, Kaka Nabano Lingami au fan de la partie Tenyoyo. Nabano concentré, Mingi président. Chaque fois, nous avons concentré président.
président, nous avons concentré président. Nous avons concentré président, nous avons comprendre souci par rapport à l'organisation de la force du progrès, parce que Bobo Sanate, force du progrès, ils allaient créer Naïe Moko, héros national Etienne Tshisekedi. Vous avez été? Merci beaucoup. Comme d'habitude, et comme nous l'avons fait bien le sommes, Bamasamo Tovana Abango, voisin à Bisso. Mais comment à côté la Bisso chaque jour, Babaraga Bamafanto, Babaraga Bapara, Babaraga la Gogoba. On a éveillé la conscience. Dans ce cas, tout le monde a éveillé 120 personnes. Bah, tu kata barona retour. Pour rien. Pour que ma bénie n'a pas les gens à richesse. Dans ce cas, nous avons une minute de silence. Merci beaucoup, Nandeko Nangaï, modérateur. Et puis merci na bureau Mobimba ya président Antibal. Na Moussala Kitoko Ozo Salima. Puis na pesi merci ma classe na Baïmionso. Parce que présenté na Popa Lelo. Vu ya ngonga na biso, pe na retard ya bino moko, ba membre na biso tozo kamba. Nde omoni tolingi to boycotté moké ordre du jour na biso. Na yango pe tozo modifier. OK. Na yango tozo benga ba site autre benga awa. J'espère na simana na posa na mona ndra ba coordonnateur. Miami. Merci. Campus. Campus. Merci. Miami, on équipe pour cela. Abondo. Tata, où bougez-vous? Du programme Abondo. Coordonnateur. 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 Le président national de la force du progrès, Ngano Kennedy, il y a Zola la terre. Ceux qui vont reprendre Zola la distraction, le président Ngano Kennedy a Zola du jour au jour. Yango Moni, du besoin d'Abisso, Fezali na 4 sites. Et Lolo, Nabutu, tout n'a pas Lolo, la soirée à Lolo. Le président Tibal a confié Bango charge na niveau ya basite na Bango. Force de Bango viva. Na yango, avant président Ngano a remettre Bango, aux alliés la notification puis la affectation na Bango. Je repère ça m'a pas mon compte. Adam et Loko Koloba. Après tout les cas procédé. Et vivant. Merci. Na komono nazomona bino esengo makasi. C'est que nazomona ke biso tout soutien chef de l'État ezali. Na maloba na ye. Parce que kolanda maloba na ye asengaki biso jeunesse mobilisation générale. Yango tozomona. C'est que si vous avez un intimidé binoté, ils allaient pour sécuriser beaucoup à bino. Yango, bateau va avoir la coordination. La coordination. Et tout ça là, les années, na maloba Bokozamboka a sécurisé jeunesse, mobilisation générale. En plus, tous à la veille, na mboka na biso. Mais yango tozo senga na biso jeunesse. Tant que tozo se mobiliser, il faut tous à la identifier. Il faut tous y bana.
parce que tozosangana boye te mpona kosala mabe me tozosangana mpona kosekirize mboka na biso nde yango nasengaka bino jour au jour toyebanaka carte ezofele fiche ezofele nayebiki awa bazali na identification ya force du progrès tolingi tokanga bato bazosala trafic na kombo mouvement biso force du progrès toza na idéologie tozalaka nango jamais tokotengama libanda mibeko me bandeko mosusu bazomibenga badiprouve oyo bazosala eza yango te nde yango toza na posa ya identification ekosuka na kapitale te ekokota ntina baprovince batya lokola zala na bango ya infiltration esika to bana mboka bakosangana bakokotisa infiltration kaka ke fo bozala brie nde yango biso force de progrès tokolala te toza veye na bango nasengi na bino bacordon mokanda oyo bozozwa eza ya maseki te okanda oyo oyose défendre nango atake ya jeunesse congolaise ngo nesika euta toza na posa ya bakimia na chaque coordination ya force du progrès commune tout force du progrès azali oyo tobengi coordination bosala mosala infiltration ya liboso na capitale ezali komuna ezali komuna infiltration liboso tozali nango na capitale komuna jeunesse a force du progrès oveye na eloko wana makasi makambo tobandaki komona ezosalama na bazamba lelo komosalemela biso na makolo nde yango bongi mokonzi ya mboka azobeta mbela mobilisation générale en plus bozala veye biso jamais okotangisa makila moninga na okongole me oyo tozomona lelo eza yango te yango nasengi na bino bacordon kwetu oyo ozali zala veille tosilisana na eloko eza infiltration okotana nakotanaki na mokonzi ya mboka makambo nazosola na bino nde oyo abandaki kosola mpe na biso po ya kosola lokola ayambaki biso jeunesse ya limination tu mwaye tosolola vraiment ezalaki te me tosengaki eloko moko ifo tosolola biso na ye jeunesse ya force nakosolola na bino me botielanga kimia na capitale botielanga kimia na ville soki botie kimia nga mpe nakotika bino te mission toza nango yango wana tozolola bandeko bazomibenga force du progrès bazobanche na bamasheti na mabombe bazomela babombe mais force du progrès nde bato basala projet ya bombe est-ce que c'est clair nde yango tobengi molimo ya infiltration eza molimo ya infiltration carte ezopesama gratuitement toza na mposa toyeba bango après lancement na biso ya bakarte tokolase na maboko ya général de la ville Sylvano Kasongo atayela biso likambo ya infiltration ya moto azosala mabe na komba mouvement ya force du progrès parce que bayebi ke du progrès nde bato bazalaka nsima ya nani ya facibeto nde yango moni lokuta na bango ezosimba te oyo tokomela bango na virage ya suka nayebi te so boyebi bonatana bakimaki deja peuple baza na kati ya kosepela batransport ezosalama etikali nde infiltration toza nango na kati ya kapitale phénomène kuluna eza ya biso te eza eloko bamemela biso komemela yango biso jeunesse congolais tozala veye
basimbisa yo machete teke kata ndeko na yo ozala veye kotangisaka makila ndeko na yo pambapamba te mpe baitimide bino te na maloba yango nasengi na bino mission mokonzi ya mboka apesi biso yango na jeunesse tosokipe na phénomène kuluna soki machete esili na maboko ya jeunesse bokomona barécompense ezali ya minene mpo na biso jeunesse congolaise yango mpe nazo asire bino identification tozosala awa eza ya pamba te misala eza na kati makambo ebele eza na kati tozosala kaka teke mpona koyebana misala eza na kati oyo nyonso sepeli okosala à travers la force du peuple to soutenir mokonzi ya mboka à 100%. moto akosa bino te en tout cas pardon bakoremettre bino mikanda na bino pouvoir na bino bazopesa bino mais bosala misalo na osunga mwana mboka oyebaka yango ndenge bozomona animateur azobwaka ke facinoe aza ya solo te soki ye te tokozala na bino boye te soki toperdre mokonzi ya mboka lokwa faci beton boyebaki kongo tozongi lisusu na nsima tokosambwa akoteka biso ndambu e yango tosimba mwana mboka faci beton topesa ye lisusu deuxième mandat asilisa mission aza nango mpona kongo lobi akoloba na palais du peuple oyo to ayebi ke aza mwana mboka aza na posa ayeba makambo ndenge mboka na ezotambola tozala na palais du peuple bongo place to ozali futa mpe transport tokutana kuna toyoka oyo mokonzi ya mboka koloba moto akabola bino te koprofite bazokabola biso congolais nde bazoprofite mpe bazokota na badivergence en tout cas nasengi na bino bozala veye bofungola misu bosimba faci beton bosimba ye bokozala bien à 100%. En tout cas micro ezongi na maboko ya secrétariat nayebi ke bakarte ezali ya basiti mosusu ezali deja esalami il faut bapesa biloko to affectation na notification na bino nyonso apres kozwa yango bokobaluka botali ensemble boprésente mpo bandeko na biso ya image bazwa bilili tobandi na site ya niani wana ezali affectation Présentez-moi. la suite ya mabondo oyo ezali comité affectation oyo ezali notification Baluka! eleki na suite ya saye Balusango. affectation et puis séance notification Balusango. Alors, suite à voyage, études et tout consort, c'est ce qui a fait que pour qu'on doit monter. Mais lorsqu'on m'a parlé de la combo la montagne à Atibal,
Et je ne m'y attendais pas que je vais trouver un nombre comme j'ai trouvé aujourd'hui. Vraiment, avec la bonne organisation, Et la personne qui est devant vous a la possibilité d'installer la force du progrès au Sangourou. Merci. Même dans le quartier où je suis, nous avons une grande population. Voilà qu'à de temps à autre, ma femme finalement nous donne la partie mini, deux parties mini. La Bimsaka qui a de la couille à l'UDPS. Et aujourd'hui, les gens locaux n'avaient qu'au renouveler le contrat. Nous devons protéger notre pays. Ce ne sont pas les Français, ni les Américains, ni les Belges qui viendront dans ce pays pour relever le défi qui est devant nous. Vraiment. Nous sommes Congolais, nous sommes nés Congolais, nous devons prendre notre responsabilité pour accompagner la bazoba ouana. Mes amis, Nassalaka, je suis fonctionnaire. Je suis au niveau de la DGI, le secteur des impôts. Oui. Et en plus de cela, je suis pasteur. Je peux vous dire que la sensibilisation sera totale. Vraiment, mobilisation. Sera totale. Merci maman, merci maman, merci Kodimba Thomas, il y a DGI Ndereboti pour présenter Moko Awa. Aouti Nassit, il y a pompage. Si il y a pompage, Bazali? Bazali. Parti de la majorité des eboya ke biso tokozala babrouette lokola eza idéologie déjà kondo Tshisekedi atikela biso parce que bakonzi ebele ozomona oyo bazomibenga bapolitisien moto asala bango se papa Etienne Tshisekedi le meme moto aforma mpe biso siko baboya biso te mpo baomona biso bana mike idéologie wana biso toa nango koleka bango. Peut-être que les gens qui ont gouverneur à vie de Kinshasa va devoir au si, ils sont passés dans la ministre. Ils ont mérité. Mais Moussala politicien, ils ont dit que tant que nous opposons, c'est que ceux qui ont fait la Belgique, ils ont dit que les Congolais vont souffrir. Ce qu'on voit dans la Belgique, on voit que les jeunesse va vivre à Kaboyebo. On voit que poste na mboka bapesa ka muntu azana posa azana souci ya bandeko peuple. Ceux qui ont la bolingwa peuple te ba kopesa au poste ya nini. Wana ko me mérite à voir. Dans le la prison de la République en tant que représentant la jeunesse. La réalité aux hommes. Oyo ça réuni. Oyo za pena satiner la République. Bon na bisange bato belé ba okosa. Azo kosa po parce que bato ba ko sunga o basali ba obomba ba. Ana bisaka. Bato belé ba okosa. Toyebi bandeko wana pona ko changer poso bazalaka na soni te. Tozalaki na Tshisekedi te bango wana nde balataki lisusu bilongi ya baboya meme koya matanga. Baboya meme koya matanga. Hein? Babosana te bafinga héros national qui était à kozonga lisunaka na Congo te babwaki na mai na Belgique mais biso bao bozomona toboya
na Congo biso toyebi héros national ka Tshisekedi asala rébellion te ayiba te tout ça botia kobengela biso bahero mosusu ya oyo okoti kuna ozoboma bana bato bomi bato komi na capitale yo mpe babomi yo te aza hero ta wana masumu na ye moto efuta hero toyebi oyo ya biso ya RDC c'est Etienne Tshisekedi Kasavubu Lumumba ekoma baproblème non violence akolakisa héros national yango wana le véritable héros ye wana na ebembe bazobanga osengi na pati beton sunga biso jeunesse namoni mpe opesi badocument atake ya représentant ya jeunesse lusu akomona olobi mpe apres ozuzi su jeunesse na bamama opesi bango badocument lokola télévision eza radio te badocument na wana role nango eza nini badocument wana to na bakartier eza kolakisa bato balobaka force du progrès ezali organise te eza lokuta otanga te oyebaka te okola papier te okola mpe ya lettre wana to bazomona wana eza bafédération wana eza bafédération force du progrès ekoma na bafédération toza monde entier ntina babelgique toza oyo tu bozomona wana eza bafédération lokwa bomonaka baparti politique oyo bafédéral ya mike mike ntango toyebisaka bango idps eza machine politique ifo badima bata nano charge ya force du progrès so tolobi ke tobima baparti politique tokobima ata 5 parti politique na mbala moko me tozosala bongo te mpona baintérêt mike mike biso tokosangana kaka mpona kobundela mboka na biso elongo liloba moko mpe mokonzi moko mpoino ozongi limité te oye kosesale na ngaliema oso ata baza na besoin na wana limité na mondele na kinabwa na funa sylvain 4 commune ya kiasa bayedi ke force du progrès ezala na limité lobi moninga moko akotakisema nyonso to atake moko ozopesa bato bakarte ya force du progrès monike confusion ekoti namoni mpe chaîne nationale eza awa oyi koexplike biso bayimboka jeunesse oyo balingaki l'élection mpo sene ebimisi calendrier nango oyo esalami lobi na limité eza nini manda ya sika to double manda to nini esika bapretaki sekima wana totala ata ebele ata ya diboke oyo baza awa eske omonaki bango nde omoni toyebisi bino ke ezali na molimo moko ya infiltration bakriaka na kati ya mouvement ya force du progrès moto azotia trouble na kati ya force du progrès azali bazali bato oyo basala bafondation na bango ya mike mike tout ça mais baza na ambition oyo batindaka bango baya koseme trouble na kati ya force du progrès elimaki bakutaka ntibala aza veye makasi nde omoni bakobaka nyonso wana ezali na impact te eza na impact te soko oyo sur le terrain moto adirijaka force du progrès c'est président ntiba moto aza na souci ya jeunesse ndenge tozodote bango bagratuité ya carte ofele fiche ofele toa na posa na bango baya po jeunesse oyo bozomona lelo lobi ekozala na mosala makasi lelo biso nakomona age na biso bazondima komba na biso ti ngai nabengami na nkombo ya epenge fofana je pense que na baimage naza mwana oyo naya na idps papa amemanga te mama amemanga te eza courage nanga ngai nabandi na quartier kodefendre baninga ata na soki bakangi moto na susiete na kei natika mesa nanga na 2011 na zanga na louvre 61 ne jour batumbi RTV atake mwana ya idps nga moto na bandi kokongola mbongo libanda ntango batumbi chaîne wana toye na idps na force du progrès atibale oyo bozomona c'est un ami d'élite babanali kobenga biso ke toa na kisi meme babeti ndeko azwi lisasi biso bomoni nde tobanda komema bato kolongwa na mutu na boulevard mpona kokoma na bondeko ezakolonga france tozalaki déterminé tobenga ekombo atibale parce bokokima me tokotika tokozembele tokenango boni naza moko oyo nalandi mwana mboka eliezer eliezer azalaki le seul journaliste oboya ondima parce que peut-être pouvoir rayer mais moi je pense que non pour na idps les seules caméras ya monene oyo banda okota mpoko Etienne Tshisekedi ezalaki ya tokomi wapi ntango tozwi pouvoir eliezer akomi député ngai lelo
na longwe du progrès les gens à carte ya makila. Je pense qu'ils ont défendre du progrès au moment où la télévision. Oui. Voilà. Et de là ça la confusion. Et moi comme on est un chapeau à la musulman parce que nous sommes musulmans. Et moi on est un chapeau à la chef coutumier parce que si je défends notre pouvoir à la scène de la mission. Les jours où on a marche catholique. Quand on a commis les bandas, on a mis panneau, on a mis touni, on a mis force du progrès et comme awa ndeleli namoni bato o bayebi ngai balobi présence na kati. Je suis venu ici namoni Atibal nalakaki ke nakoya vendredi ntango tozwi pouvoir FCC cash Atibal oyo o akondima o akoboya tosali combattant wa YouTube déjà bandima Atibal oda simbaki jeunesse ya UDPS Okoza na 40 ans, okoza na 50 ans, na télévision, il est passé à Baliaou, mais il y a il est passé à Kibasa, mais il y a mais il est passé à 2004, 2005, il y a 2011, même il y a Etienne Seredi à Foufi, je me rappelle avec Atibal, une année. Parce que nous sommes dans le chiffre. Etienne Sekedi à Koufi, vous avez se rappelé, maman manque à l'équipe à TV5. Pour la culture africaine, dans mon aboité. Tu es le président Félix pour célébrer une année. Donc, comme à Saïnef, le président Félix a télémis, comment on est sur un moteur à Sika, il y a des jeunes qui comprennent qui sont. Gaz et Toki, tu télémana à Tibal Oyo. Aux hommes on a fait 4, les hommes on a deux, pour entourer le président Félix, pour battre la haie, pour le voir comme président de la République. À venir, les Abissons. To Simbana, to Kende Bosso, selon moi, on a la télévision, on a